En tout cas, merci mingi tokutali na frère Nabiso Joe Billy na kati ya Toronto Canada. Alors Joe sango nini nde onanga? Malamu. Atoni to sola moi mke parce que balobi via Poto Paradis, via Poto Bomengo. Yo olobi ça fait 6 ans que toi hein. 6 ans mais Poto ngo dans cette. Poto dans cette zaka la mko tongo ke luka pasi kaka nenga kini. Bo se tracasser bo beta mutute ona ya Poto sa bo ya na Poto po ezana ngo pays mo za organiser. Mais pour na mambongo bonga fo bunda fo luka fo la mko tongo ke musala ozavi. Bo se tracasser te no la kinso na boulot na o. Bon ça boulot na o. So po yo aujourd'hui chez ya koto oyo koto quand saka makamuna yo sungi simba ozonga mboka na yo ofani mboka na les mboka na kitoko Afrika za kitoko Kongo za kitoko makamesa za kitoko na Afrika awa za kaka profit oyo koto osali bango basimbongo ba bénéficier aiza eloko mote. Bon voilà, mais ce que me batu ba yara mingi ape honnête par exemple baza victime net par exemple ya ba régime banini bato wana yo siko oyebisa bango mpeka bafanda banyonga bango kaka na bakini yango to nde o aza ndenge régime akoya kota ye fakas asemaka muna ye régime asemaka muna te nazoba na sens que par exemple bato oyo bakangaka wana neti na politique en politique ça va en politique aza na problème akoya ne koto alexi batana ye ba ane na ye ti mambo esi la mais ayeba de Afrique eza danger koleka koto oyo koto eza dango ya yango eloko te eza eloko te koto ya koto oyo kaka bamalili ya bawolisa kaka poto po ya mundele awesa kaka mais quand même soki tolingi tozonga parce que idée yo ozala yango ke tozonga mboka mais quand même il faut mwa babase mpe kote na biso tobongisa mwa dimi base kote na biso ezali organisation tout eza a na poto eza organisation eza yango danger te eza organisation minde basa idée ya organisation so te organisation na Afrique danger Afrique eza danger bon siko po tomema parce que wana siko ozo rêve te na rêve te mpona organisation mouvement Joe Billy ya mais parce que ça te siko yango to souffrir pourquoi c'est effaza travail musala ya nani musala président président moi siko komo fungola mutema c'est bon toyeba mwa nyonso ibandi bakanga mutema mbongo eza na gouvernement ya makasi baozwa mbongo babomba bango moko balingo bisa mbongo na population te na peuple te bon yo vezoloba siko ozonga bakini yango bamai ebimaka te baélectricité ya ndambu sikoyo vraimen yo sikoyo moto omesana kuta ofani na balabala batieli otala dernier de poto mwinda ya monele mpona yo moko ose repose bon na kini sikoyo kovivre na kini mwa idée kongo fungama nde toka banouvelle mwa idée kongo fungama taki bango mofungula esprit mwa moke nzele komosalama komo kunga na yebi te mais mwa nzele komosalama bakozoma idée bakofunga makanisi mais avec le temps mambo efungama nango makasi po mingi bakimi Afrique baye poto bamoni vérité ya poto eza eloko te ya bénéfice moko te ozwi voiture somi voiture otina mai ye Kinshasa oteki ozwi mbongo lie osomi basiso basouffrir parce ebele population basouffrir mais yo oza bien mais famille ezosouffrir bandeko ebele na nzela basouffrir eza nango na intérêt moko te sikoyo tofanda na kini nazo comprendre idée no bien mais sikoyo tofanda na kini bon bato 90% ya bato na bakongo wana babetaka kayu te misala eza te parce que tofanda nani kaka bacope kaka tosipaka bacope tokotaka basefa banini tozonga biso nyonso mais na kati koloba te nde si tofungoli esprit boye nde tokopesa banouvelle boye tofungoli esprit efungwami ngai yo bandeko mosusu bakoesprit komofungwama mosusu mpe baesprit efungwama ate tosala effort tosala boye avec le gouvernement ça te bacompagnie soit l'effort à kende bazwa badiplôme d'état basala université na bacampus tutu mosala ezali mais soki base ezali mosala ezali organisation esalama mpona yo fuma faiblesse na biso bacongolais ezali en tant que peuple oya te kaka motu moko faiblesse na biso ezala nini mosala eza te mosala eza congolais aza peuple courageux aza peuple moko lix alingi mbongo alingi kolia alingi à l'aise mais eloko bon ezali mosala mpoka soza na richesse tout bon pesaka sepesa na gouvernement boule sikoyo
mpona misala ebima babanda ata wapi parce que bango mpe balobaka tokritikaka bango me topesaka baide te bopesa bango nayebi ke baza na fe mandala ya balo peut-être bulo okobimisa mandat oyo bato bakozwa bakoutilize yango bosiko ide nini okopesa bango mpona kobanda kostimule babulo ebima po bulo ebima na Congo eza facile toza na nyonso toza na matériel nyonso richesse nyonso po bulo ebima na Congo fo basorganize basola na bato baza na avance ya mokili neti bapays européen basola kitoko batia bamatériel na Afrique na Congo babisalaka ebele ebele Congolais basanga mosala te ata na poto babanga Congolais partout Congolais babanga ye mais na Afrique babanga soki na Afrique na mboka so Congolais za nulle part za neya mais soki koto babanga Congolais po ani parce que biso mo to se respectera biso na biso te parce que tobenga Libanais mundele na Congo yebiango tobenga Indien mundele bere ya liboso président liboso apesaka avantage bayuma na baindien po tomoni indien aza mwa mosala aza salite aza motu pamba apesaka avantage azali président akufa mobutu apesaka avantage na baindien biso totimbeli biso d'Afrique Congo eza numéro 1 pour ça quand Congo eza numéro 1 na monde makambo nyonso mais sikoyo ezali totimbeli mayele wana tosorganize mpasi esila alors siko mot de la fin lelo soko olobi opesa na bacongolais baa na kini surtout parce que tolini message mpe bao baza kote oyo mpe abeta 20 ans azwa eloko te bao mpe bazwa kote oyo mpo tolobaka ate kaka bato nyonso bazwaka te bao mpe bazwa mbongo yango basala yango nini bao mpe batikali na kini bango bazoreve kaka ndenge bamusicien oyo lelo tokomotelemela bango me bamusicien mutu bayela baide wana opoto message na bato wana nyonso bon oyo azokanisa bamessage na bato ya Afrique azokanisa te nazwa mbongo na ya poto eza bien oya no poto moni poto sisi rêve na yo oyo ndokanisa poto eza danse ya paradis sisi rêve na yo mais ntongo oya koto okomona réalité ya masolo mokili ezaka moko makanisi tu tosala mokili oyo ezaka ide moko tosorganize totravaille tobongisa tout po to basorganize yango babima nombre 1 so biso tosorganize tobape nombre 1 yana kaka ndenge moko ya kaka mosala gouvernement asala effort afaciliter population asala misala. En tout cas merci à toi Joe parce que likambo lobi ekozala bien que un jour vraiment na bakingasani na bamasina na bavillage na baéquateur bakisangani banini mutu mpe alamuki na ntongo asombi malipa chebe na mateka azwi ma miliki ya mai miliki ya poussière te yango wana pena ya mai yango eloko pamba ata na baafrike miliki ya mai eloko pamba ya kaka mosala bafuti osalaire na la fin du mois obombi ayo mwa moke osombi mwa biloko ya moke ya provision esili vi yango wana mosala po tozala yango paradis te yango danse te tozali barêve ya afrique toye kote eza yango danse te so nazwi mbongo na nga mpenza nakei afrique nafungozi business po bandeko na mpe bazwa misala base débrouiller mwa moke bafani eza eloko te na poto eza eloko te. En tout cas merci vingi Jovi. Merci mpe ayo